création na innovation na makambo ya mpepo to pe aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye. Après réception, il y a premier Airbus A330, oyo CAA yaka nango, mikolo eleki, yango nde suki saka masolo, ndi melanga imwana Kongo que CAA a outil lisusu ko bambo la koko di koko na botu, na domaine aérien, avec arrivée P réception, il y a deuxième avion esika Airbus A330. Ah! Airbus A330, deuxième frappe yango yo, ya mokwake na mapate RDC, ya boebondi melangai que mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozwa ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomonaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya bafaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali po na bino bosalaka bafaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli ah oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi Ngonga koki bino so bosepela kolanda info lingala journal ya peuple pona peuple mbote na bino bisika bozali bino nyonso na lombango to fongoli basangana so pona kotesta bino ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki lundi 21 novembre homologue na ya Kenya William Ruto kuna na palais de la nation et pa balobelaki coopération entre ba pays mibale OP situation sécuritaire na Est République démocratique du Congo Simasima héritier Mapindimi Bakisio mibale ya makasi ezalaki na tête à tête ya masolo lundi na Tongo na palais de la nation entre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et longona William Ruto ya Kenya balobelaki coopération bilatérale pour situation sécuritaire na Est ya République démocratique du Congo pona oyo etali coopération bilatérale deux chefs d'état bango ba se félicitaki une excellence ya ba relation d'amitié entre deux pays oyo ezali ba relation ya kala batalisi volonté commune na bango ya ko consolider yango davantage na ba domaine ya défense ya agriculture ya énergie ya infrastructure ya finance ya administration publique pe ya commerce nyonso ezalaki retenu na coopération oyo ndenge communiqué final etalisaki na tina wana communiqué conjoint entre deux personnalités bango bayokani ko instruire ba gouvernement na bango baye bana kota en place comité moko mixte oyo et ko réfléchir na ba voies et moyens pour na ko renforcer coopération oyo pe ba proposition pertinente na délai moko ya mokuse pona oyo telle situation sécuritaire na Est ya République démocratique du Congo communiqué final et précisé na anglais pe na français et lobeli ministre congolais ya affaires étrangères pe ya Kenya ya défense pe ba président Nyonso Mbale ba telle détermination ya kosilisa insécurité na Est ya République démocratique du Congo na ndenge moko ya lombango ba ko travailler ensemble pour na communauté ya Afrique de l'Est ba ko créer ba conditions multilatérales na profit ya peuple pe ya région boye na conférence de presse oyo ezalaki animé na deux chefs d'état Ruto et longona Félix Tshisekedi bango batalisi engagement ya ba pays na bango pona kosala déploiement na tango mokuse ya ba troupes Kenya na cadre ya force régionale
boye visite oyo ezalaki mpona koconfirme homologue na ye gouvernement ya RDC ke peuple na bango nyonso baza na engagement mpo ya kosoutenir RDC ndenge président Ruto alobaki liboso ya bapanzi sango esengeli kotalisa pe engagement ya EAC pe ya Kenya. Interrogé mpona mandat ya batroupe ya Kenya, président Ruto a rappelé ke mandat oyo ezalaki défini na conclave ya bachef d'état ya EAC bandimi na conseil de paix ya sécurité ya Union africaine ko garantir kimia pe ko renforcer sécurité au regard ya baction nyonso eza na tendance ya komema instabilité na est ya République démocratique du Congo pe na sous-région. Pona Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a remercié ba effort nyonso Kenya azali kosala pona kimia ezonga na RDC. Président Ruto a commis à Kinshasa dimanche 20 novembre na Soukaya après-midi. Lundi déjà, chef d'État Oyo Ayambamaki et Paye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo homologue naye. Boye entre deux chefs d'État Oyo, Babeta qui m'a solo na duré à 1h30. Président Tshisekedi a accompagné qui est le sous tin aéroport international Yangili. Dans la chambre basse parlement, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso, a kendaki week-end et qui remettre parcelle na couple moko kuna na kanluka na commune Yangalie Madon Yango ezali bongo ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Encore une fois de plus, héritier Mapindim. Na coupe sa parcelle, na couple Kunga, Pesunda, na Kanluka, Christophe Mbosonko d'Ampoanga a concrétisé une promesse du chef de l'État. Dimanche 20 novembre, honorable président de l'Assemblée nationale a salaki descente na base naturelle na ya Kanluka pour na remettre ba titre ya propriété dont ya parcelle et pas ya couple Kunga Sunda oyo ba formula qui demande na bango et pas ya chef de l'État. Oyo président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alakaka yo mokolo ayaki kotala misala ya nzela na ya pont kutaka ndako na yo nyonso ezalaka na mai na yo na kolukila yo ndako alukilaki yo yango ndako asumbili yo yango na mokola lelo toyo kopesa yo longwa kuna yaka okota na lupango ndako yango mikanda yango bokamata mwatina. En tout cas nasengi merci ya mingi papa koto ozali mona ngai nasengi merci ya mingi na oyo ya minene oyo osaleli ngai oyo lakaki mama Sunda Odette ekokisami mokolo namonaki bino na papa Mboso natondi botondi ya mingi epai ya Nzambe papa nazongisi merci mingi président na biso natikala koyoka mokonzi ya boye te natikala komona pe mokonzi ya boye te banda kokola na nga bomona tina ndenge nakomi lelo. Kaka na masolo ya chambre basse ya parlement basengeli koyeba ke ministre d'État pona makambo etali bongo justice mwana mboka Rose Mutombo azalaki auditionné lundi 21 novembre epai ya badéputés nationaux membres ya commission ya droit de l'homme ya Assemblée nationale. Encore une fois de plus, héritier Mapindemi. L'Assemblée nationale, Rose Mutombo a éclairé que l'anterne y a élu membre de la commission y a droit de l'homme à qui auditionné il quelques jours ministre d'État y a justice pe garde de sceaux à zonga qui le sous liboso y a député nationaux membre de la commission y a droit de l'homme na suka masona bango y a redevabilité lié à talisike à rassurer à éclairer religion y a élu nationaux effectivement à lobby azala qui auditionné dernière fois na commission y a droit de l'homme par rapport à la condition carcérale, il y a un problème ezali ko se poser dans le secteur naïe. À l'obéle sengeli kota la condition ya bokangemi ya prisonnier tous un problème moko sérieux na RDC parce que différentes prisons na biso eza ya époque coloniale ezala qui destiné na capacité ya lelote na tina wana presque ba province nyonso ezali bongo na ba prisonnier ebele population amati makasi bato ya criminalité pe lisusu emati bakisa na pauvreté yango ezali kosala ke infraction ezali komata se komata na niveau ya gouvernement alobi option ezalaki levé ya kotonga ba prison ya sika pe processus yango ezali déjà en cours étape ya appel d'offre yango ko permettre
ko désengorger pe kotalisa ba situation ya surpeuplement oyo ezala lisusu te. Elongo na ba député membre ya commission ya droit de l'homme, ministre d'État a évoqué que problème ya manque ba magistrat na ba différentes provinces pe na cadre ya concertation elongo na conseil supérieur ya magistrature ba décida ki mise en place ya nouvelle cartographie ya ba magistrat yango ezali déjà en cours d'élaboration. Boye ba ko tenir compte ya représentation ba magistrat na ba kwenyoso ya RDC pe na suka masolo bango ba abordaki question ya manque ya ba tribunaux de paix alors que pour na 145 territoires oyo esengelaki kozala na 145 tribunaux de paix pour na ko rapprocher ba tribunaux elongo na ba justifiable ezali processus oyo ekoki kosalama mbula ezali koya ndenge Rose Mutombo atalisaki na ngambo mosusu ye alobelaki lisusu ke ministère na ye bazali kokoba ko interpeller ba responsable ya pouvoir judiciaire pour que droits humains ezala respecté na tango nyonso pe na réunion ya suka ba decidaki ko sanctionner magistrat auteur ya ba décision ebele ya mabe pe ya ba violation ya droit de l'homme ezana ba magistrat oyo bazali kokoma ba super chef coutumier na ba coin mosusu ya RDC option ezalaki levé po na basalaka 3 ans esika moko pe bayeba na kozala déplacé. Totikali kaka na ngambo ya Assemblée nationale pona oyo etali bongo commission environnement tourisme ressources naturelles pe développement durable bango ba auditionnaki DG ya ordre national ya ba pharmacien PDG ya INERA pona kopesa lumière par rapport ya fonctionnement ya ba structure na bango ndenge héritier mapindemi atalisi. DG ya ordre national, ya ba pharmacien PDG ya UNERA, bazalaki auditionné pa ya commission environnement, tourisme, ressources naturelles et développement durable. Pour nous informer ba député qu'orienté bureau ya plénière na ba défi actuel ya recherche agronomique na République démocratique du Congo, pe fonctionnement ya corporation ba pharmacien na RDC, commission environnement, tourisme, ressources naturelles et développement durable ya Assemblée nationale, bayamba ki tour à tour lundi 21 novembre 2022, Jacques Loutaladio, directeur général de l'Institut national pour l'étude et la recherche agronomique INERA, oyo bazali ko disposer ba station ebele Katina Mboka Panzu Glory président national ya ordre des pharmaciens ya République démocratique du Congo pour na DG ya INERA apesa ki ba réponse na ba préoccupation ya ba députés nationaux membres ya commission environnement ba préoccupation oyo ezalaki soulevé na audition ya le 9 novembre oyo balobelaki état ya agriculture na RDC amélioration ya ba semences pe lisusu ba disposition nationale par rapport ya processus ya adaptation na changement climatique. Réponse na ezalaki jugée édifiante yango ezalaki mingi plaidoyer pe appui conséquent na UNERA pe meilleure prise en charge ya personnel pour na personnel oyo bazali affecté na ba nouvelle station ya UNERA à travers mboka appelaki mécanisation moko urgente pour na ko permettre une institution oyo bayeba na ko répondre na ba défi agricole ya mboka na biso pe encadrement na appui ya agriculture pe ya éleveur. Pelisusu asengaki ba encourager création de nouvelles institutions conquérantes budgétivores oyo bakosala collecte to canalisation ya différentes taxes pe ba redevance na secteur agricole pe minier pour na ko permettre institution oyo ba participer na revanche ya sol pe sous-sol ya République démocratique du Congo. Ba député bazalaki édifié na réponse na ye pe ba notaki ba difficulté nyonso oyo institution na ye ezali bongo kokutana yango pour na président national ya ordre des pharmaciens audition oyo et visa ki mingi recherche ya collaboration ya coopération na contrôle ezali envisagé pour la commission qualité ya produits pharmaceutiques et assainissement ya marché ya médicaments na République démocratique du Congo pour na garantir santé ya population. Après réhabilitation, il y a 8 députés dans la province ya Équateur pour sengal koyeba ke gouverneur ya province oyo bobo boloke azali accusé que azako telemela arrêt ya cour constitutionnelle ba reporter ya info lingala bazwa ki makanisi ya président ya majorité populaire bolande na micro ya Tande. Toujours condamné avec dernière énergie comportement indigne, comportement à salité oyo monsieur Bobo, le gouverneur de Mbandaka, ce qu'il est en train de faire. L'arrêt de la Cour constitutionnelle et rendre verdict nango arrêt bimi bazongi si ba député oyo asalaki coupa balongola bango bazongi na pouvoir a commis ko mobiliser batu batambolaka, il s'est pas arrêté là, à plus loin
on a touché ma grande personnalité au Grand Équateur, le cola Jean-Lucien Bousset, le cola Guy Luando, le cola Jean-Pierre Liaou. Là, ça ne va pas. Là, nous disons à Bobo d'arrêter avec des théâtres qu'il est en train de foutre. En qualité de qui? Et surtout, quelle personne? Moutoukola Jean-Lucien, Moutoukola Guy Luando, de ministre national de la République. Toi, tu les traites de la sorte. Vous croyez être qui? Je vous dis que tu dois arrêter à partir d'aujourd'hui en tant que président de la majorité populaire, tu dois arrêter de bêtises. Et j'invite maintenant le ministre Jean Lissi en tant que doyen, en tant que leader de l'Équateur, d'appeler son frère Guy Luando et Jean-Pierre Liaou. Ils vont descendre à l'Équateur, ils vont descendre à Mbandaka, à Mafri. Moi-même je serai aussi de la partie pour mettre fin à la théâtre réunion soyo. Bobo aza osala na batunaye na buzoba nyonso aza kosakana. L'arrêt de la Cour constitutionnelle ezali exécutoire indiscutable. Et bah député bozongi na musala, je vous invite dès la semaine prochaine de prendre l'avion, descendre à Mbandaka, mobiliser tout Mbandaka pour votre accueil. Et nous allons voir ce que Bobo va faire. Naso mususu bosengeli koyeba ke président ya Konatese Fumudi Fima assistaki na culte dominical oyo église Kimbangisa ba organisaki dimanche 20 novembre pour na ko soutenir ba FRDC pe côté la balkanisation pour le détail. Eyineki mabe na culte dominical ya dimanche 20 novembre kuna na centre d'accueil Kimbangiste toujours na bokambe mina ye moko papa Simo Kimbangu kiangani osengeli koyeba ke culte oyo babongisaki yango pona kotelemela balkanisation pe balobelaki situation sécuritaire République démocratique du Congo. Culte monene oyo etondisamaki na bafidèle na ndenge ya kosakana te bino moko botala esika ya kotia lokolo ezalaki te esalemaki pe na présence ya bato ya ndenge na ndenge. Parmi bango tomonaki présence remarquable ya président national ya Konatese Sa Majesté Fumudi Fima Ntinu Bols oyo ayaki ye moko te azalaki accompagné na mobange na ba chef coutumier ya Konatese na esprit se moko ya préavis zéro, c'est-à-dire guerre ya République démocratique du Congo na ba M23 oyo bazali soutenu na Rwanda et kokota 2023 te pakosala nyonso ti décembre esila kozwa na ye maloba Fumudi Fima alekaki epai wapi ayebaki nanu na ko remercier papa Simo Kimbangu kiangani na ndenge aza kotambwisa église Kimbangiste kitoko na sima ebongo tango azwaki maloba ezalaki nde somo ba fidèle ya église Kimbangiste bazalaki na esongo makasi po arapelaki bango ligne ya le 12 octobre epai wapi ayebisi bango bazonga na nzela. Investisseur moko te na mokili akoki koliesa Afrique kasi moyindo alingi kaka kofungola motu te tozaka koyungana. Mondele alongwaki mboka na ye ya poto ayaki koluka vi na Afrique akoma esclave na Afrique. Soki Afrique akangi ba porte mokili ekoti nzala pe ekufi tolobaki yango awa obimi libanda ya ligne bapesi yo zonga na nzela le 12 octobre koma na kamba bakanga makambo Afrique bandi kobima. Message ya Sa Majesté Fumudi Fima ezalaki capté 565 et pas ba fidèle nyonso ya église Kimbangiste oyo batondaki na esengo. Compagnie africaine d'aviation CA a présenté par avion Airbus Mibale Mobimba A330 oyo eza na capacité il y a plus de 300 places ndenge Michael Brice Toto atalisi. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation CA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobamba
tambola kokodi koko na botu na domaine aérien avec arrivée P réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Ah, Airbus A330 deuxième frappe yangoyo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai que mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yangoyo bozwa lix eza nango. Neti soki omati okita na te po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yangoyo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotikala koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali po na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli. Ah oui, CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. Fondation Eric Mwamba ezosala misala kitoko mingi penza koleka na commune ya Kimbatseke bona na reportage oyo Nathalie Kaila Kapenda asaleli bino. Apusani pembeni ya population na ye epa wapi mutolo na ye ekundama. Eric Mwamba, président ya Fondation Eric Mwamba, azali ko bunda na bien-être ya population na ye ya district ya Tchangu. Na cadre ya fondation, misala ya ndenge na ndenge eza kosalema. Fondation Eric Mwamba eza vraiment disposé pour na apporter secours na population na ye ya Tchangu. Ndenge bino moko bozali komona na bilili bana quartier Fumukento bazwaki lisusu sourire après tango ya molai ya molili oyo bazalaki na yango nyonso wana na bokasi ya Fondation Eric Mwamba. Bana Fumukento basepeli bapesi ye merci pomwinda epeli lisusu. Donc c'est pas grâce à Papa Eric qui a sa grâce, tu vas appeler merci. Asuka kiwanate, l'homme de solution Eric Mwamba akendaki lisusu na paroisse Saint-Hilaire pona kopesa lisungi na ye po batonga grotte Marial. Ba paroisse nyonso babetaki maboko pe balobi longonya na Fondation Eric Mwamba. Ndeko bino nyonso bovandi na district ya Tchango lokola Kimbatseke, Njili, Masina, Ntele, Maluku bokomona bilembo oyo Fondation Eric Mwamba azali kopesa pona bino. Eza Fondation Eric Mwamba oyo ozwe travailler lelo pona bien-être ya population. Alors tolobaki toza ba natif ya Kimbatseke ya Tchango to continue kobundela Tchango tina suka to tonga ba pont tozo sala ba centre ya formation ebele. Alors tozo défendre pe population à côté surtout na makambo etali makambo ya ba difficulté. Adhésion ezali pona ba natif ya Tchangu kolala tendeko pusana pene ya l'homme de solution Eric Mwamba. Soki olingi pe benga kaka na numéro o ezali na écran na bino to pe kende na boulevard Lumumba pene ya entrée Kimbuta na face nango na ngambu ya Masina. Fondation Eric Mwamba eyeli bana Tchangu sourire. Rotiva pezali foto kitoko équipé acheteuse à la mukolo to mwana bilonyo so bosengeli komela yango Stéphane Skande. Yena zoko ya bien. Bébé
Protivap. Bongo bébé ni pipi. C'est etumbana pota pota. Ndeko na malika mini mwa ezolela makasi bo ezoloka ntina balabala. Yeka boye alia na pasi mwana oyo. Mwana kolia na pasi te. Est-ce que biloko azolia oyo azosepela nango? Tala bébé pro ye alia kaka Protivap. Bandiku naza kupesa bino Jean-Pierre ya mwana oyo. Bébé pro banda kuma kuria alia kaka Protivap. Butala ekole linai. Protivap kitoko na miso elengi na munoko misala na nzitu ya bana. Pona société ya santé ya bana esengeli baliaka potopoto Protivap. Tala lelo yo bébé pro akoli malamu po aliaka potopoto Protivap. Bina kuna chimakate. Aha! Bitson yo toko bina dansa ba bébé. Toke baya bayi yango chante kitoko ntoto makachi. Mboka mobimba. Echite yingi yo. Ha! Protivap potopoto kitoko pona ba bébé pro. Nelema onde pesinga nzela na boucle journal ya peuple pona peuple merci mingi na Nathalie Kaila Kapenda oya kumbela ki édition na sima caméra to zaiki bongo na Igor Ntingi montage Simba Makinde Emoko Fabrice Lundo Mpe Christian kange bien journal ya peuple pona peuple zaka superviser et pas hériter mapine mi bandeko boti kala malabu ngala bino to kutani moko na lobi au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation c'est ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo que CAA auti lisusu ko bambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée P réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai que mon côté na terrain po ezala nanu te et comme il est lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boye bape bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen belé kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et komi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi